Balobi Yasikeye, Nineye. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Botunangani, ma copine, au moins quand on s'abonne dans notre temps Georges, à Kabati Mukinda, à Kocha comme tu n'as pas ta chambre été. Na quand on s'est distrait dans notre temps Lingate. Greatness Congo TV, ma gag, ma film, de la réalité, comédie à vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou English for you? Bonjour, bonsoir, Balanignon sur Greatness Congo TV. Greatness Congo TV de Makambo. Coordonné par Yemei, mon continent bango tout suprême. Jeune Moro Play, Jeune Moro Alobarabia solo la rappel qui toko balobi émission Ondé et Zané Makambo. Na Greatness Congo TV. Bon s'abonner bino so pas lingara ya mayo. Balobi émission de noya elenge pesa Makambo ne yango. Ah, on est place tout CP là, tout le barama Kambutu. Big dédicace à toi, Balobi, et mon grâce Irebu, MVP. Nengato solo la canayo. On est là qui fois mbala. Balobi qui te connaît dans le film. Yo peut soutenir dans l'émission Oyo. Cécile Ngonda la basketteuse. Balobi basketteuse, mon rabais basket qui toko. Na poto na Cécile Ngonda. Balobi yonde mera Makambo. Sans oublier Dorcas Kamouela. Kamouela, Dorcas Kamouela, moi na bien ya salon solo la kitoko. Bino tout bolinga Greatness Congo TV, les autres bino invité pour la première fois dans l'émission chez Biso na Greatness Congo TV, mais c'est Modero Totokani Modeste. Bonjour Yamo. Ouais, bonjour Alain Chituka mayonnaise. Santé Nengeni. Nangolo Nzambe. Moi bien. Kambutu Pepe. Ouais, Nangolo Nzambe. Nangolo Nzambe théâtre pe kito. Nangolo Nzambe. Nangolo Nzambe. Na kisité. Na pesi bonjour te na balandi na biso. Bangonde ba roi, bonjour na bino. Kisi. Oh. Pourquoi tu es Angolo Nzambe? Kisi. Kisi c'est l'autre. Mon tout ça c'est l'autre, il faut comprendre nango. Ce que comprendre nango à mon ake oh. Na ke simba kisi po anini. Na ko paliwa accident na ke lifelo. Kisi te travail. Ya mon lobby qui cité travail. Nenga ezalaka asali ba succès na on se bomona ka modéro succès monde entier à le travail. Ah, ya modé. Si c'est déjà travail pour so mutu azo travailler ndenge biso to travail aka. Tant na che biso et l'on a yo à comprendre que kisi ezane sikate. Bato basimbaka kisi c'est bien beau bamona yoke pour ba luka kaka ba moyen matériel. Oh Bible dit tout est vanité. Alors tout est vanité. Lola ba préparer on a c'est nazo c'était koyebisa batu que lola ba préparer on a c'est l'apparence est à trompeuse. C'est trop profond. Donc à représenter Mbongo le col Satan. L'argent répond en tout. Ça l'argent dans ma trop. Mais Bible c'est ce que na teli Mbongo na Nzambe liboso na yo. Mais Nzambe na biso pour Nzambe. Donc ils ont devoir monter sur cela. Il y a modé ils ont devoir monter sur cela. Tolobi ou a commis sango ou bien a commis pasteur ou peut être besoin de l'Obanzambe et peut-être que non il y a modé oyo avant na ba féticheur et c'est comme quoi chaque chose a son temps. Na ko pesa bino épée kasi la pété obiso se big épée bomaka tout excès nuit mais priez sans cesse. Proverbe lobby, tout excès nuit. Kaka Bible, moi n'a pas besoin de prier sans cesse. Kaka Bible, c'est besoin que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour danser. Donc, si vous avez on comprend rien. Au bunga.
Donc qui c'est en esikate vraiment bana poto ba ya modèle so te biso makambo na to monate na si ya modèle depuis pe série ba se pe ozalaka avant comme au pengo nde balobaka toujours ozalaka frère munene pédiatre dans l'église. Ouais si eza ba maman kuto e bandeli wana ya ko pengo ndenge lobi bongo ba maman okuta bidana ba maman na nzela ba olela papa bungi ngako ke magama nzambe eza bizarre mayonnaise mutaliboma mutalakisa ngai apôtre Tambulukoki abinanga nana changer mon terminus abinanga bi ancien changer nazaki pas se changer abinanga bi yo kufila ka mbongo landa muto mama aloba natala boye apôtre Tambulukoki tolala ne chambre moko maître nanga 4e ya Ignace Tambulukoki toliane na tongo fufa malili tona tele bonga Tambulukoki azana na campagne na ye évangélisation na église la Colombe na kena yokaye et na tikali na église la Colombe et nzamba tombolinga na église wana kokoya nanga ezaki mama na bitumba oko mamdaki ba réclamation pour famille penza ezamo mobulu ya robomba te papa nanga zaki mutabakisi papa ya mama nanga chef coutumier donc yekutsa biso ko kene mai te so ke mai ya bonga mingando mutana bonga mangando mutawa bonga ma aigle parce que biloko wana batikela ngo bande kwa mama nanga ti lelo ezali normalement fallait ngana zwango ngana boya leke mama walandi mama nanga mwana liboso mutazana ngo Giflo grand magicien capitaine Giflo na Rifla soki na lupangu na ya kanga bata maboma ba chaîne banini do abikisa bata maboma tout ça babenga ngana ke nos porte-monnaie magique nazana ngana eloko te ba petit ba otanga na bango chic yaka makamoko ya mikele msu o ngafona tika o nzamba o sepela te pona za muta la kutu makasi koleka bango malgré bakisi amen donc d'ailleurs problème ma famille ba elande kutunga donc nzambe vraiment ezo kamusabino te eloba yeboko Jonathan Bokungu Jogo na nenga mukete Divine Bingombi Glody Bingo Ephraim Kauka bozola na ya modé to yaki dans la première partie ya modé expliquer bino na vie na ye avant to ta vie artistique na ye donc vie ya famille ndenge mane koleka ndenge bakisa na famille na bango ya boya kisi ase konfeki na nzambe na ndenge pe akoyaki bosomo na maman c'est bizarre on est première partie na biso tant koko na ngakutu mayonnaise pasteur ayebisinga landa le kambo pasteur ayebisinga lobi nanga maman moko azali na église na biso akufelaki mwana na avenue Zizi donc ba Jean-Marie Jamba ba Alpha Bokole ba Gigi Bokole ba Ebi Zizi ba Kitoski Nzanza ba na lemba kwa ba Shikipe Totokani ba Ebi Zizi ba Eme Putu Ngambe ba Gisile Musese ba Ovengwanza donc ba Ebi Zizi ba Dekisha Kamba ba Ebi avenue Zizi na kesa prière kuna tant prière esili namoni jeune fille moko ngambe mo sikitoko atuinga lobi nanga oza pasteur na FCT poni na binanga ndi na zaboye noko nanga longolanga na Kisangani aya nanga na Kinshasa akoma kolinga ko bimananga nazaki na choix te koma bimana noko nanga mwasi na ya kanga biso fragant abenga nanga na koma olala ka boye na ba église nabite na kene na ndako 5h du matin to sokola na keno l'accès na koti na douche ya lali na zonga na chambre na kutie na caleçon na soutien abisinga mulungi ngabite ventilateur ezaki abake bongisa abina outi prière se reposer muke wana neni 98 abina outi prière se reposer muke bon sata bando ibsanga oumeli pe osala angote yokanisi na kati église batu nyonso tu basala angote yo lingoza yonde Yesu abengano molimo wana na kisu parole muso le binga na lito ya koto
fouiller l'impudicité, résister contre Satan. Ngabite nga lelo soki impudicité ngo za makasi nga na betango. Lemso ko za muibi akote nga na ndako. Na kima na tike na kata ndako. Te nazane face à face. D'ailleurs bino eza mabe makambo yo. Eza mabe Ronsard Masamba balbino à Boston, balbi to bosanité. Ah ngai. Ronsard Masamba to bosanité pe Nicolo yo. Muto yo monora bora mingi oyo. Nani presque ngeleso. Presque ngeleso. Balobi presque ngeleso ko maki to honnête na film. Qu'est-ce ngeleso ma to ndima. Alex Tukaye yo presque ngeleso. Kitoko presque ngeleso. Ya modé. Après moi ça na attiré na soutien na kaleson. Ngape taka na salaki butum na lalité moi ponge yibinga mo mkena kiti na supu kaboe. Na monisco ni akomelinga na nzoto. 5h du matin. Tanga simbinga kaka je te dis na ki pena nzoto. To koi. Siko avant na ke nego sala prière na ndako na tokuta na mosola na ba 19h bar moko gracia. Lemba biso to bien kufa. Tana ole kana na moni ba tout plein ngabi anzambe ba te belebo ba ko ya na Yesu te. Na ki vomo yebisinga ke yo zala ki pe lokola bango. So na longoli grâce na ngai okozonga pe kaka lokola bango ngalobi ah nzambe. Na moni likambo oyo ko kozonga sanga su na mokili te. On a 19h, 5h du matin na salle Kobo. On a une histoire moi modé à Betty depuis 98. Non, tu continues mon théâtre tout est. Na salle Kobo. Parole dans ce zongelinkai. Ah oui, la Bible déclare que Satan abetaka même tout autour. D'autant on le voit comme on Satan beti na tourne nzamba binga na ebelo ko isaye. Na bando lela moi na mention na yoki loka ba benga ngana ba mir po avant la zone sanga na likamora ke na monelo ko zone sanga mo krité ba mir ko mo benga nga modeste moi na mention na yoki abinanga so yibai ko za nzambe ko tsenga apwani bimisa nga na ke nanga mota ba tolwa ke mane ko ya te nga mona man nga penda na mona man nga anesthésie c'est ba opérer nga anesthésie c'est ici docteur alobi tika yaza mokufi a memelo ngambo docteur on attend l'anesthésie c'est atali ngai nga sous les effets ya anesthésie a bisabi quelques photos que na ba malade na biso tina suka photo ni ma pe ba défaite nga na okene tina suka nga na mona na bisi docteur ngabi docteur biki sanga na aleki na yo. Docteur Mapanda, vice-gouverneur, et à Bandondo. C'est docteur, Bigi Sangana Aleki Nayo. Opération Mounene na terminus lem. Opération Oyo Oyebi bien, très bien. Nga opération Oyo Bimi Sangana Kacha salle d'opération, Yom Tomimanga, Oketikanga na Mbetu ya opération wana. Ngai mayonnaise. Donc tant que baba tolba ke mane ko ya lisusu tete et ko ya parce que Bible dit que la foi et ko mema yo tina niveau ko yebisa ngomba longwa awa kende kuna bomma na ko ya tendeli ya on a ce Bible so comprendre ngote oko te abatu la mort parce que zaga la vie ou la mort ouais balobi ya modé qui toko ba peuple so bomoni suprême. Bon, parce que l'émission de ma théâtre, mais tu bannis dans ma vie à modéro sur vie spirituelle naie, n'enga les kama ambutu, big dédicace à toi, Christevi Kauka, Balobi suprême, Ronsard Masamba, presque Ngeleso, Binotu, Anani Story, Joséphine Anderson, Jack Love Balbin à Londres, Binotu Bolingaya Mayo, émission yango Tobadis Koya modéro, to kotisko makambo o zali à théâtre. Il y a modèle sur ma soleil vinae. Il y a modèle qui est musique pas trop bien les cas au bêta le cas va troupe les cas ça va groupe na le groupe no académie des stars des modèles totoka. Il y a modèle comme on attend mon robot balobi na biso ke non au beli mingi ici vie masumu bazui ba pesa ba comédien ba assurance maladie et comme la ke on ndenge nini makambo assurance maladie
yo peux me donner la carte à NPTC ça qui n'est mais oui bien sûr oui que ba condition monsieur ezawana eza normal attestation ya ba mariage banini te to bosa na ba aspect mususu bon exemple mo typique boye ezango pe na tinate papa mbabalaki Amazon na kimukolo obiso mona mariage na limite que soki papa mbasoki assurance maladie moko boye ke na hôpital moko boye Amazon nanga okete na bana pona babala na kité basalango bien nous avons assurance maladie na bana te basalango bien bobiso bato bala pena libala oya normal neti coutumier libala nde yango wana ti okobengaka pasteur pe ayena ndako achebino liboko pa ekomi nango religieux coutumier nde libala o bible bite kangi na se na likolo pe ekangami tango baboti mibale bavandi balobi bopesa biso ntaba pum bopesa biso mbongo pum biso tozi mwana biso yango wana libala ti boye botaki mwa polémique sous baotika ba carte ba msuba to babalaka na bamboka na ba fin fort à l'époque bano sandeli tango église saki te o tozoka ke ba mama na biso babala bango na ba makasu beko bandira balibala ndindi mama na biso na papa na biso babala ni lisusu religieux na kimukolo na omona ngo déjà na omona ke papa na mama babala ni yo susi no ezoka nini po de ba pesa ko carte na yo mala bande comme soupe bazo mériter ba carte bazuité po na nini c'est pas moi après 610 personnes oui l'aime sous tous belé yango ekokité mais on nga zo déclarer zaka kake kozwa battestation bana te bakatela biso ata c'est vrai que na bamuka musupe bapoto ezalaka ke na bana oyo zo bokola bango il faut bazwa mais ce ko ba preuve to na ba preuve ba attestation de naissance ya bana pe oyo sous to bokola bango c'est pas moi va sa biso boya l'attestation moi c'est la bana OK ko sa moi si muto nga moi si na ye muto nga bana ye OK defa bana comment yela bino o nga nazo bokola bango yo o moi si nga ye mais oui vraiment un modèle obili comme moi très profond parce que peut-être que moi polémique moi mingi ba pesi ba mususu na ba famille na bana ba mususu ba zu ba carte ya santé assurance santé na bango mo kaka bo donc baza pe na bana ba boti problème mususu aza marié te ya ba pesi été mais mutu pas ko marié te mabota ba nebe 3 4 mais azo beaucoup la bango vraiment ce malade beli alors c'est rien moi accueil na biso bino bobi pour la attestation et ba $300 ya moi on a déjà plus de 18 ans mais il y a le royaume qui m'a bé. Mais oui. On a pas nous c'était yo papa. Et ça sensé. Et en sens té modèle le bien en sens té. Tu évoluer vraiment pour ma deuxième partie de ma rambo. Ça pour la maman santé, il y a partie de comédien. Il y a modèle to monio. On dit que mingi. Mamba c'est la bino ba compagnie cinématographique. Oui, c'est tout ça. Oh c'est la biso té. Ça ben Niger ba l'équipe biso. On ba à chaque fois pourquoi? Et ça très important. Point ni kasiti en tout cas on a évité hein. To kufa ba pauvre pourquoi? Déjà so ba ni ko assurer biso ba santé boy. To kufa pauvre ndeni ata malade yango ndenge ni ne yebike assurance santé ezali ngai na mosi na bana. So na komo so salaire moko boy ata il y a $5,000 à ta parent n'a eu 6 fois pour production mon yaka boy parents ou peut ça 5,000 na sala ngota ata 3 fois pas ma parent na bi que sur la sala en janvier na sala en juin et na sala en novembre na garder 5,000 na wana na relier ngonyo sote quand même en dehors ya production ya bongo na limite que tout ça la publicité mutako au monde que non tu revivre mais là comment tu as plus de 80 millions d'habitants pour ne ça film monter bosangani bien sur qui peut filmer $1 na Congo mobimba on te dit 50 millions d'exemplaires bon on a 50 millions de dollars 50 millions et on a so production il y a $1 million et mutala on aura bénéfice à 100% plus de 100% na ko match monta bon $1 million parce que filmer na bino bon oh vous rappelez c'est de ma et ça mbongo belé et ça peut mbongo moké na ba bailleur de fonds
Bazandete. Bazali, yana batu musu bavant. Car on est tous à Kinshasa, yana batu musu bavant ça basi na mon appartement ba futa ba $2000 par jour. Azane marié mais avant ça mon moi mukebo $2000 par jour. Le ministère de la Culture côté Mamnabino. So ministère de la Culture continue ba kamnabiso à collaboration na ba partenaire na ba bailleur de fonds pour que ba kanga pirate te kamate pour compliquer ba chose. Tout ça la batalar. Ba bailleur de fonds batalar bino tout bosali to yebi bino batambongo bolinga rabatu. To yebi ke bino bolinga rabatu trop. Ba ronsa masamba ba presque ngeleso. Voilà ba bino on a bino ba site. Ah na ko seka. Papa n'a pas besoin de filmer. Ok. Et combien $300, $400 pour ça fait? Oh, on a mettre en scène. On a dit que filmer au point de lengi, il faut ça la boyer. So ebi papa, pesa 1500, on a à l'époque il y a pas CD. Ah 1500. Belé boy. Mais on a besoin ebiso hein. Dans la pose mayonnaise azala. Dans la pose vidéo azala, dans la pose lianza azala, dans la pose mobiki azala, dans la pose kalunga azala, dans la pose pakaluya azala, dans la pose moseka azala. C'est là batola ta baye tournage de 9h à 18h par exemple. Pour nga ngosa tournage te na butu pour ya bande kosuba comme ti ba 22h. Ba tourner. Donc mutoyer abo il faut aller là. So azongi par exemple 20h nanda kunaye. Bani babi ka kene tournage. Pour pesa bango combien? Après bo fingi biso ba maléré. O bino de boran de biso plus maléré. Ko fongola site on est sengote. Nana takaza chaka paquet na ye. Angers. Mais oui. C'est que kufa poani. Vous savez que nous sommes dans la casa. D'ailleurs, nous pesa paquet na $2500 ba $3000. Si ko lelo oyo ba bango ni $600. Banana ba na $600. Ngana yebité. Quand nous sommes dans montant, on a yebité. Mais si ko osa ni poso ba boyango et pas modéra boyango kingani mo aziango. Parce que ta modéra zonga comment calculer. Après ta modéra zongo ba mona ke agabe ta soit pas masanem. Masanem on me 5000. Avec on a payé 600 bon mté maman. Bon maman musala. Bon mté maman B. Il y a un modèle très fâché pour mté maman B parce que les amis ça na bango. Alors que ta bimina tongo boye place mo boy. Alors ça on pose par amour. D'abord moi ça théâtre par amour et à sonner to organiser nos candidatures. Balobi suprême émission qui toque au Christness Congo TV. Bon s'abonner bino sur le Christness Congo TV. Balobi tout ça na baté belé tout ça bazo pesa makambo awa. Balobi toujours Dorcas comme moena yo petite sœur propre. Tout ça Jonathan Bokungu jogo ko saranate. Grâce Iribou MVP nenga to betara ba masolo nenga le kaka. Ya modoro balobi o ranking mais na télé tournage na yo makambo betaki awa obengi ada aju. Babi polémique botake ya modèle balinga adate parce que va kosa babi polémique boti bat comme ils sont polémique na mona tournage do oche ada acteur principal na film na yo bibe lobi ke soko lingo bonde la nzambe il faut lukana moto bozana na problème bobongisa pour no quitter le sambo na yo nzamba ko yokate bibe lobi ke moto yo zo mona yeboye ozoloba ke olinga kete ndenge nini ko yebisanga nzambe ke olinganga nzamba mono moto lokuta. Donc ce que moi je déteste, ils ont ranking. Oh non, quand ils ont kanda pona ni ada kokoranga. Ada kokoranga, auti pas bobo. Bobo ada pa ibana oyo yaki olaki singa ye et lelo oyo to tombola ki bobo. Auti ke pas casse. O kasa collègue nanga. Koko na problème te on a monaki ya modé na quand on a télé cette vidéo ya modé na mingi taka koko nanga donc ça rankine ya modé na rankine te même beba na ya za na problème te a kosika R1 mais baka moleki na c'est la famille au monde a tiré le monde en buta massi si bon terme en bon terme na za pas en pamba azali ta masé pasali sanga misala moko ata abenganga kapare la nanga na bandal na kina bandal boy salanga borobo papa pese mbo na misanga abi na pio transport na transport pisote na zongi nanga ma bénédiction
histoire ba changer en côté yende papa ba bénédiction histoire ba changer en côté aza modoro aza na succès dans le monde entier mais ceux qui papa na bengue ayaka a décidé même pas de transport le bini l'autre parce qu'ils ont mokili humble toujours dans la vie et ça l'ira bien il modoro ko arna biso e kende wapi nous mo zo mo na mamezo kende arna biso e congolais zo kende wapi na loyenge kende mabeto tourner na biso chaque jour to mo na ngondire to évoluer té to na niveau té to na mesure té ya ocha ba film biso na ba festival ba cinéma ba projeter en wata et tout ça na niveau on a senga nini pour projeter en go senga penza il faut que ba recyclage za tout que ba chic ya ba réalisation il faut monter quand même maintenant Timodora za na prévu na mise en scène ouais il faut sikoyo lelo mutu to azokoma okoma nini pour ça qui succès ah scénariste bazai belé na Congo boulot ne fait que na loyenge tout tourner chaque jour to sepela to zo bala tellement YouTube est comme il peut partout nous sommes na YouTube vous n'avez pas les surtout YouTube bon ba faire mais pourquoi les foutre dans son makasité et foutre makasité bo banaka kana na takazati ande on na takaza non beta to lokatinde la bato $2000 ba sa film azate ah mais comment azate so sengi 2000 ngwa ah bakanda et le bas modèle bakanda tout ça qu'on évolue tout qui ne bon reciter dans émission bon émission qui toko n'est vraiment modèle loba qui et bandeli pas bête mamina ba prière et nzambe mambe belé après c'est pour notre théâtre l'émission évoluer à le maramba service à santé maramba belé vraiment abi ministère na so kota makambango na ba médecin no balinga art na biso bacha maboko ils ont maman Olive Lembe achaka maboko na ba comédien maman Olive Lembe vraiment on vous remercie beaucoup na mémoire na ngai en tout cas Aoumela maman Olive Oumela maman Denis P a salipé makampe no ya mabini Aoumela ba maman yo sala ya blaguité assurance en santé les mal les arts na bande na biso peut-être au copé comme qui bango te to ba vérité kuna comme la ce que vous avez kuna na en tout cas ozo bango peut-être pas ça comme to tanga comme ozo bango tanga comme ce qui est ça que erreur ça na fondation fallait bango nde bazwaki ba expliquer fondation bo maman eza la bato su ba vandi ba 15 ans et sika moko maintenant ba balanité siko sort na bango eza nini baboti déjà bana sort na bango basali pe makamilene na bamboko tout qui est vers la fin balobi émission qui toque aussi près même ton dimanche mais on sala émission artiste complet na journaliste na sala yango papa on le kana wapi concert masamba balobi bientôt na kitcha ça etikali 3 semaines jour chez moi ngata la ba commentaire terre natala ba commentaire ya modèle balobi to ba c'est le roman babi ya modèle bêtise des bêtises natala ka ba commentaire te era ndeko muso ako commenter moi don ndeko mo benda boyko abengi liboma maman na invité bande on a zo na poto bakazake no l'équipe na mayele ba classe so ba mordi ba Jean-Marie Jamba ngaza so dans le 3e na classe na olela qui tos kinzanza so dans le 3e na olela leviniwa masananga leviniwa yeti lelo leviniwa ti lelo ya dudu soup leviniwa benganga le premier de la classe na biso ce que je conseille on est pas sala na ebiango yo lingo memanga na compréhension na poani même zande na compréhension nanga basi bake une espèce de question na lingala nini basi bake allo basi bake oh baki bo ndingi nini ko fa pas selanga oh était yo ke ba compréhension no poani batala ngona bana di bana na bango bazala ba makam nyonso tout na ba téléphone na bango kutu basala ba internet kutu na parlons pas ba wifi kuna moi na bango batala tout sauf rien balo bano bêtise li basi bakeza bêtise bakosi banani bakosi bato bakosaka te eza lingala ngala dembelika na comédie na ngana lingala wana mwana nga liboso na 30 ans lem si yo kansaki ngala na bana te apesanga bakoko misato
Dans un parent naza artiste nazo incarner personnage nanga tala député moko ko benga ba mama awa bengi ba mama député nanga bangala zalaki présence nanga ezaki wana po bato ba yoka discours na ye ba mama yanga ba butala bandako na bino ndenge mabulu etonga mabulu etumba na kokundela bino ba mabulu na bino nyonso eza na ndako na bandako na bino wana mabulu na bango nyonso. Mais il faut voir prononciation, on est réel sur scène. Si on a un costume, on joue PDG. Et là, PDG Moussou Bazalia, quand on a combattu, si on a désolé. Non, tout le monde a déjà un PDG Nini. Tu es un responsable. D'où tu es capanga, dans le film, et tu es tant que vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Je salue. Mais comment? Papa, nous sommes artistes au Saranate. Nous sommes artistes au Saranate. Oh, il y a une compréhension. On est même pas compréhension on est ni balobi elenge miso go wapi balobi Cécile Ngonda la basketteuse kaneto solo la qui se prend balobi makambo elengi Witness Congo TV biso tous s'abonner parce que abonne on s'abonner la chaîne oté bilenga borozo wapi yama simi micro yo okoka est-ce que do okoka balobi DJ artiste amune na mboka oyo leki wapi vraiment ba tout balandara biso o balinga pe ya mayo o balinga modéro bo s'abonner car na Witness Congo TV parce que yango ne makambo balobi bateau tout pour la chaîne OEP besoin de toujours beaucoup s'abonner et vous allez bien tout comme presque à la fin il y a mon euro on de la fin d'ailleurs et zanini pour le public non sur balandaka non nazande konabino na ba commentaire na bino numéro na nga pour nous ça facile négocier aux nangote za 00243 89 033 98 55 00243 89 033 98 55 Pesangai conseil expliquer ngai to solo là ngana faire comprendre yo pour comprendre nga cha commentaire na ma bête ino wana mo beda et ça la biso pe bien té netinga sala ta la commentaire té donc ngana mo mbuna bino na zapo bino boza alors so bino bo mo sala nga so boy ba petit wana ba petit on pe ba koli na oto biso tout à l'heure moi na biologique ya liboso za na 30 ans mais bazonga toujours ka ina mbaya mais bazonga toujours ka chez papa. On va dédicacer. Kitos Kinzanza, Jean-Marie Djamba, le poste de boss Gisilem Moussese, Prince Ngelezo, le suprême hymne national, Joël Chibangu, Yablandi Chibangu Mwamba, Alpha Bokole, Gigi Bokole, Masalanga Jean-Marie Djamba, Kitos Kinzanza, Chikipe Totokani, mon frère, Vanessa Messa, Afi Matens, Natacha Matens, famille Matens Mobimba, Bambote Ebele, na Bienvenue Andou Chodo, chez la Kabengele, Alexis Madouale, Willy Bengi Menya, Jean-Jacques Leblanc, Bambote Ebele, wana famille, Penda famille Martin Kama, Venangaï Sampengu Mei Grand Lac, Venanga Zakari Babaswe, Bambote Ebele, vraiment na venanga muzitu Bambote Ebele na Maître Gims moi na venanga janana Maître Gims janana babo rétablissement paraît-il que batmabe bakota ki na palais Maître Gims Bambote Ebele na petit nanga Daichu toujours moi na janana Daju ouais nani Daju on a pas bien besoin de chanter yemela na baba ko yemba pe malgré faut ça mon boulot pour Jacob de Varenne dans les mais faut ça qui mon boulot au senti pendant que menana 4 toujours à gamme nyango na nyango rangi osni ngai menango ugi abagege on est à kingwaka na imina kingwaka yo sanaka abomela bon mais la vraiment ta comme la souka émission merci beaucoup na balani na biso nyonso ndenge bolanda biso na émission na Witness Congo TV nde makamolobi ya yema patron des patrons suprêmes et sur le Kitoko Ronsard Massamba bientôt à Kinshasa dans 3 semaines Prince Ngeleso le suprême balobi yonde makambo Prince Ngeleso to bo sanité
Jack Love na Londres babi moi kitoko na London City on pesa makambo. Jocelyn Anderson balobi moi kitoko camarade propre ya Anani Story ne kato solo ma solo ngo net na film Gel Orbité so boss riche. Ya Luisa Casto Biteso Patrick Mbouya Mobutu balobi ya divine mec bino tout on nga manes pour ça la poser na bossanité ma bijou casse et papa casse ninge zalaka toujours bino tout bonga ya mayo ngayo azali moto na bino bobenga na ba numéro na biso affiché plus 243 89 51 53 594 bozwa mamo ya mayo pona ba information mususu émission koya bo sentir que toya na ba world to sala no makambo na bo monate yo le kana wapi angaye à bisous na perdre bisous bye.